Ciel Vert TV. Ma innovation désormais la Ciel Vert TV parce qu'on va dans Ciel Vert chaîne mais on s'est plus la même colanda. Tozaka wana pona bonzambe te to apona mabele bele photo sala yango ko moi si na libala ola ba pe contact. Ma mabele bele to ta bonsa mbe tu sala ça ko ebe a photo ça me la rapide bon de non na libala. Désormais la Ciel Vert TV on est beaucoup na émission ya ma oui, on se battait bébé banda ko lamba la bato te bébé balamba kalo maman la bino bénéfique bato ko onazali na balongo ko porter mission mo makusa donc émission makusa donc makusa na njum donc badi pena ko lamba bola na na Silver TV biloko nyonso oyo ye balamba oyo ba olamba te o découvrir na Silver TV ba mika ba kwa soso ba niso biloko nyonso oyo ye bwana ba donga ba matembele ba ndunda ba pondu ba biloko ba mindindi oboliate oboyeba te na Silver TV désormais bolanda vous n'allez jamais déçu calamité pour vous avoir l'émission la vie qui to consommer vous abonner beaucoup la chaîne de Silver TV émission Makusa ni Makam. Ciao. Ciel offert dans les fonds comme Mbote na bino bana nzambe balandi ya Ciel Vert TV ba abonné obozala toujours wana pona ko soutenir chaîne na bino Ciel Vert TV. Merci vraiment na pesi bino mbote bonjour bonsoir ça dépend ya nini oki ko zo l'émission oyo biso lona na l'émission nanga lelo ya elubu so omoni nga seke lelo na ko lamba donc na lelo ko lambela bino elubu moko ya malambo liaka la bino yango mais lelo on lala mboso na ndenge mususu ya bien makasi koleka na pesi merci mingi pa ya moto azabon na sima ya caméra Josué Brown na pesi merci les grands caméramans merci pas les grands monteurs l'homme valable Sadik Makela na pesi merci pas pasteur Vincent Makela l'homme de Dieu l'homme paranormal na pesi merci na batu nyonso obolinga Ciel Vert TV chaîne na bino bo pesa biso to recevoir nyonso obino bolinga pa na biso ce qui ba reproche tondima on peut tout ça batu tondima tout bolinga chaîne na bino biso to linga bino to temara bino makasi batu bwana poto tozo teme bino na ndinga mukete na pesi merci batu to bazo la émission ou à live le mes émissions comme Makusa na njou merci bo soutenir émission makasi to senga ka ba soutien bino vous êtes très important bo soutenir vraiment émission o wana na senga da cameraman na ngai trop parler petue to ke da na njou ba nini o na bombeli bino lelo cameraman na nga na njou déjà bandeko merci na comme déjà pene bisikani na zolamba Makusa la njungu ya lelo na zola tsebino da biloko nini oyo ngala kusela lelo o na bombeli bino elubu ya makasi o bo sepela nango lelo na bike boliaka ngo mais lambeli nango nde yango nde makambo donc yango wana cameraman na ngai na présenter bino lelo na lambeli bino madesu wana wala mbo ba madesu to liaka bien sûr mais na wala mbo madesu na soso place moko pona biki batmi baby kake bala mama desu na pumu nambanga nambisa ukauka mais madesu lona soso place moko otuna nga ndenge nini omona kan yo landaka bien na bokebi yo pese yango za jamais déçu na peut être de madesu bilo na ngai awa madesu na ngai yango na toxa qui ont déjà pona owe la vraiment tango madesu yango wana otokisa ka na feuille na otokisa madesu na feuille ce que lembi ni na tie mungwa donc yango wana awa na soso na ngisi na kata ki yango soso na nga yango tozana besoin soso yango awa nazana vinaigre to na vinaigre sali na nini tango otokisa madesu osuka bouchon oyo moko otela madesu ça dépend de ma quantité mais des choses à couper moi c'est bouchon moko c'est peut-être un sous 2 ou 3 côté un sous 2 bien andam ça dépend de ni ya mesure à bloc au lamba naza ana ndembi la ngai ngoyo et puis nous avons besoin de céleri naza na tomate ya mbuma naza na ail poivre noir na poivre blanc muscade tomate ya linzanda nde tobengaka oyo feuille na ngai mwa kibio yebikaka nde tosalaka
oignon na ngai yango et puis to liango na loso na ngai yango wana huile pe on a besoin huile yango nde to salela lelo mais a omona ti déjà mai ya moto to biloko bi kola mami na mai ya moto na so ba mai ya moto na soso na ngabo omona mande na ko expliquer nde nya ko sala biloko ozala ngo besoin o nazala ngo awa yango nde ko salela ngo mais la nanga skoni na bokebi ndenge ni no sa biloko na ngalelo wana so da mai ya moto pona sopa na soso na pona sukula soso na ngai bien donc bola nango vraiment na bokebi mai moto na ngai oyo change pona sopa na soso na ngai chose à l'habitude vraiment sukola biloko na mai ya moto surtout biso awa on sukola ngomi na wana na sala bolanda vraiment na bokebi moni made ceci na tokisaki mpona kaka kowelela mwa ntango ndenge vraiment nasala soso na misu na bino madesu kostokisaka ezala nango mpasi te na soki mwasi nyonso bindi batokisaka madesu osukola yango ka oponi yango bien osukoli yango otokisi nga soki natokisa madesu sans muwa mpona elemba noki mwa fei na yo kopesa mwa sondo ça dépend biloko nini otokisaka olongola deja yango ma eza moto la sukola bien omoni biloko emata likolo l'importance asuka biloko na mai ya moto ta biloko emati likolo l'importance vraiment asuka biloko na mai ya moto yango wana po osukola mingi biloko oyo na mai ya moto omona siko ndeni nazosala ozala besoin ya kokuta pise mpo na soso nayakisaki bino muscade eza mpona kotokisela yango soso otokisa soso simple te kotokisika bongo mpo olamba yango na madesu bapoivre noir poivre blanc yango nde otia mpona kotokisa otuta ai otia na mesure ya biloko na yo ngana otia yango na mesure ya biloko na nga yango donc natie poivre noir et puis nga natutaka na feuille otunanga feuille mpe batutaka yango na biloko esalaka goût makasi na biloko nyonso oyo kolamba ya kotunga to akani esalaka vraiment goût nazwi na mungwa fo tokisa yango mpena normal na lepisi nyonso po kota ebima yango otuka yango omona ndenge feuille kokata na kata biloko nulle part ailleurs kaka na ciel vert tv oyelaka bino biloko elambama te donc omoni épice na nga na otuta yango elembi omoni nde feuille elembi donc feuille mpena abukanaka donc naotia eza solution ya feuille ai muscade poivre noir poivre blanc yango nde na otokisela yango soso nango bolandanga vraiment malamu mungwa bozala mungwa te po ekota yango nasangisi yango mpena bien na biloko nanga naotia yango siko na moto biloko nanga na moto po
mpona soso na ngai elemba mwa mokila na tandaki na tindi onanga na moto naoprepare siko biloko nose na sosa madesu lembi céleri tomate ya mbuma poivron nanga mpe yango oyo mwa ai moke na tika mpona kotiela yango sauce wana tout yango déjà libela mpo ezala déjà prêt le céleri na ngai ezala petit ensuite la biloko bien tout à l'heure yango elenga mpona tia tomate mpona kosala sauce natika lembi céleri na ai na tomate ya mbala na otuta na poivron na otuta yango te naosukola yango kaka déjà nakata yango nde likolo otuna yango madesu yalambaka na poivron bien sûr esalaka bien makasi okebi mingi lembi na ngai yango nandaki kotuta na céleri na ai ebeli donc elembi mpona otya tomate ya mbuma mpona kotuta yango esangana na yango wana otuta yango po esangana bien na lembi na ngai amoni soso etoka nango déjà donc azoto soso babanda na kototieka na mai na ye wana abosaka mai so otieka mai mosusu akoma makasi namonaka nzie naoka na mai na ye soki alembi na mai mosusu mpe elembaka na mai na ye omona elembisi ye déjà mosu nyonso soki otokisa ngo tikaka mai nango wana ekauki apres obakisi soki elembi te soki elembi osali no mamo soki sauce soki bouillon osala osali mbala tomate ya mbuma na ngai yango esangani bien na lembi na céleri na ai ebeli yango déjà so na okata matungulu na kati po eza biloko na osalela sauce bomona ndenge na osala yango nasiki koza kosepose baquestion ndenge ekosalama mpo esangana kala mingi te komona esala ezonionanga naokata yango na kati bamosuku omona balingaka bango baonio te soki naonio monana te na biloko oki mpe kotuta yango so etutami ezala nango kaka échanger nango te ezala kaka bitungulu okotuta yango na biloko mpona nsima jusqu'au poivron nanga mpe naokata yango na kati wana moni poivron mpe ezalaka piment moko doux bato mosusu mpona balia ya pilipili te fo olongola bambuma oyo surtout mpona bana ezalaka mwa doux fo olongola bambuma oyo mposo otiki yango mpe epesaka piment na balongoli yango mpona bato mosusu balia ya pilipili omoni bambuma wana omona ezala nango sikoyo normal mpona etapa awa nasi oke nabongisi biloko nyonso mpona kolambela nakomi soko kozela kaka soso na ngai pardon tomate ya nini yango ya linzanza basangisa yango mpe kaka osangisa yango mpe kaka na kati awa ezalaka mpona solution ya sauce ya madesu
nasi okebolandaka na bokebi biloko nini asalelia oyo ebima ndenge mona oyo ya ngai okanga lokuta te etape oyo nasuki awa naozela mwa moke soso na ngai elemba soso nanga deja yango moko ezotoka soso na ngai yango oyo omoi ndenge ezotoka etoka pena bien wana soki ekabi na sika elemba nango malama donc naozelaka soso na ngai elemba emoko mona ndeni na kosala mpona esangana na madesu bandeko soso na ngai natiaki na moto yango nabake donc tika mo vraiment asoke soso na ngai yango oyo esi elembi mpenza bien elembi petepete te elembi bien normal mpona ndenge namona omona dayaki eza ya olela bien oyo solution otie mbeli oyomoi ekoti dans elembi yango mona mopepe sikoyo nakoma na etape okalinga yango otala vraimen nde na osala recette nanga vraiment ya bilo tikalungi nanga yango atie na moto oyo na ngai notia mpona okani ya susu bandeko huile na ngai yango esi chauffe nata soso na ngai mpona kalia eza soso eza puski eza soso eza penza soso soso nanga yango oyo yatiango deja mpo ekalingama momona nyonso nanga yango oyo naopona yango mpona kolamela po tokoliela madesu ya biso naobongisa ngo deja te wana nango mpe eza salite te moefo olunga eki mwa mabanga ezalaka bandeko soso na ngai yango oyo natiaki yango deja na moto malembe totala yango ndenge nini ezobela nabalola yango natala yango soso nanga vraiment yango totalingaka vraiment bien esina longola omona sikoyo na kolongola yango bisika nini aotie nango sadi na desu na ngai yango oyo naolakisa bino yango oyo wana ngai naolongola soso natongo directement na kati ekauka yango mpe vraiment makasi te yango etali ya makale
ça et ça une dans ton sol. On a le sauce pour la base, pour nous on a la sauce pour la tarte. L'épice pour la tarte, la sauce. L'épice dans la nouille. soki ebeli nango deja bien ntango otya na biloko ezwa suta mingi te po tomate a eza tomate ya mbuma na ya linzali soki ebeli bien te ezalaka mona ngai moko bo yango oyo tika ngo mokie etoka mpena bien anatanda wana naozwa mai natela liloka mpona korekipere tomati ndambo etikala te nzamba yango fei nanga na kati po apesa esusu bien asala esusu bien ya sauce na sauce na ye etola bien bien fondali donc comme ça tout va jouer avec le propre soki oyo naseli lisusu oyo nabwaka motu donc récupérant oyo natokisi lisusu donc récupérant oyo na loso donc loso nanga na olambaka na kati makasi oza mai ya loso eka soso wana donc nasango mwa moke mpo eza keza na mwa mwa eza na huile wana na loso ezalaka bien sauce nanga na sur ekomi déjà prêt osolola yango yanga esi ntango ozolamba oyoka sola sauce na yo sauce ili nango sola ngai ntango omélange na biloko ezookoma esukami wana nazozonga madesi nanga na matisi osona sopa sauce voilà la sauce ya moi mpona bandeko mingi olanda ngai soki mpena bozala sincere makino mapena notokotosalamagesina sauce yango tia mai ya mpona korekipere supu mpe eza na kikalulu na ngai kala dessus osenga mpena cameraman nanga azwango ndenge na mélange yango na l'épice soso na okuti nasali nani na tief mai toki te meta soupe ekomi déjà kilo sekra madesu petunao kitoko fo elemba sekre ya madesu elemba fo elobisi madesu te ordinateur te madesu sekre na ye kaka alemba soki alembi na ye antuka mowango moye soki alembi te okoka mpe olia ete yango yo nanga yango donc chef mai su mungwa te po natokisi madesu na mwa mungwa epuis soki ezalaki na mwa mungwa moke naye natika mwa c'est bleu, ça n'est pas un peu de place vous allez, puisque c'est la nuit. Voilà. Bon, Dieu n'a rien à moi, on dit qu'à Moscou et au Camon. Là aussi, nous avons fait les bagues dans notre pied. Sauce qui est belle qui tourne pour leur organisme sous ta minute. À tout caca. Après, tu quittes le nom, peut-être nous résister au monde à l'île et au lieu de ça.
en attendant ma loso na nga bamongisi mpona zela anasilisa mpona lamba loso na ngai vraiment bandeko batali balandi ya Silver TV na soki bolandeli recette na ngai nasali bien na bandaki nanu kotokisa kosukola madesu na ngai oponi nde mwasi nyonso ayebi oponi madesu no nde osukoli yango ntiango na moto elembi yanga atokisaki ngo na mwa feuille etoki nango bien après naye kotya mungu ntango elembi nazwi soso na ngai na kati nasukoli yango na mai ya moto nasukoli susu na mai ya malili nazwi feuille na ngai natuti poivre noir poivre blanc ai muscade na mwa mungu wa moke soso na ngai natie na moto elembi ntango elembi nde omoni na kalingi après nabongisi matungulu na ngai mpona sauce tomate ya mbuma na ngai mpona sauce tomate ya linzanza na ngai mpona sauce céleri na ngai mpona sauce mpe ndembi na ngai mpona sauce nasali sauce na ngai bien yango omoni soki epesi biso résultat oyo nde biloko esangani donc résultat yango omona soki etoka soki etoki malheureusement bolia yango te me bato baza baolia en tout cas bazonyoki ezalaki vraiment wow donc tokosaka te mai ya loso na ngai yango oyo nabimwaka nani soso nasali toma nini pardon soso natokiseli soso na récupéré yango eza na baépice na mwa huile esalaka loso kitoko biso toba na kini te ndenge esalaka na loso na ngai da yango naponaki naozela tolo tia mai na ngai etoki natia yango en tout cas bomona nini ekopesa mwa miniti moke kaka po bulo na biso etoka merci de balanda Silver TV totemaka bino fort totopone bino na ndenge mokeke bokonte toujours kosabone na Silver TV bopesa biso confiance toba bien toza bana misala bino tosala biloko ya mosala c'est ça mc beni balamba soso na madesu te ngai leo nalakisi omekango ozalaka jamais lesi bana bandosenga papa bandosenga bandela mama bandela donc kano wow bandeko batali balandi ya Silver TV bomoni déjà nayebisaki bino ndeni nasalaki sauce na nga madesu natikaki yango na moto wana madesu nanga déjà ebele esembleke ezwaka nango ta mingi te soki esi osalaki déjà sauce ezwaka lisusu ezalaka lisusu mpasi mingi te sauce déjà ebelaki nango bien ezalaka lisusu na mpasi mingi te voilà wana naolaki mo njungu nangaki ebeli mpona kitisa ngo natia ma ya loso moni donc ebeli sauce mpenza aza ya kobela voilà yango madesu pene ekomi kilo yango na baloli ekomona ndaza babeli kokonoso minene ebele te abeli mpenza bien ofinika ye mpona kita sikoyo natiama ya loso ekitisi ye ma ya loso na ngai yango nazomatisa mais mpona vraiment koganye vraiment temps mpona koganye temps naotia loso na ngai te mbala moko naotia loso na ngai mbala moko loso na ngai yango oyo ane mpe salite tomoni maini eza bien eza loso ya salite te nde tosombi naotia mbala moko mpona soki ebeli mbala moko na longoli mpona koganye vraiment temps eza moto ya moto ndenge alambaka ya moto etika mai etoki boye soki tosala soki oza presse otie kaka boye mbala moko abeli esili nafiniki ye atoka soki kaka toki omona abeli mimba moto nayo afongola yango omona akauki mbala moko tokoma vraiment na suka kala mingi te bomona ndenge nini biloko yango vraiment ekozala goût ezalama kitoko makasi ozala miniti moke kaka mpo loso ebela merci bandeko balandi ya Silver TV tokomi vraiment na presque na suka lubu na biso ya lelo nazolakisa bino ndenge nini loso na ngai ebelese bino na tie boye mpona rapidité ezala mwa rapide loso dende je pense que ndeza boye ebeli nango déjà naolakisa bino loso na nga c'est kauki loso na ngai yango akauki bien nga sikoyo na nature na wana ninga loso moko te esalanga mitema mpasi yango natia ya mesure ya mai mwa boye ya loso mwa ekobima mwa peteko loso na ngai yango akauki matina si loso yango
tokomi vraiment na suka émission na biso ya lelo numéro oyo eloko na ngai yango oyo esaki noke nalambi madesu na soso donc eza vraiment bien ebimi vraiment kitoko makasi eloko na ngai yango oyo oyo nasali bino lelo madesu na bino soso na bino nde nayasuki na repetaki mingi nde nasika bandaki kolamba biloko na ngai na repetaki vraiment trop sikoyo mwa ese ya mokefu bomona ndenge nini biloko na ngai oliama donc nga moko naomeka mokefu bakimaka tene olambaka tomona bisika oliaka te biloko na nga pene eza waw yango oyo voilà biloko na ngai yango na tie mwa moke ebimi vraiment kitoko oyo mpe na ndako salaka ndenge nasali yango vraiment elulu na ngai ya lelo ebimi bien makasi différence moko te ezali na moto yango te eleki su kitoko makasi yango voilà elulu na ngai yango oyo eza vraiment kitoko wana nakomi vraiment ya suka émission na ngai ya lelo merci na bato nyonso oyo botelaka émission ozwi mata na yo otie vraiment émission otali ntina suka osabone par plus napesi bino vraiment merci po mesala kolanda vraiment émission na biso en tout cas toza ma reconnaissante envers bino loboko na motema merci na bino napesi merci na bato nyonso oyo boza libanda na mboka oyo boza na kati ya mboka na biso Congo bakongolais nyonso bakongolais nyonso libanda na mboka merci na bino bambote na bino ebele napesi merci bongo na oza to kopesa bango bambote napesi mbote na ngai epai ya papa na ngai papa Mangobo ye bonga Mangobo donc les grands comédiens voilà papa na ngai papa na ngai ma les grands comédiens napesi ye mbote esika zali napesi mbote mingi epa mwasi na ye mama Fatou donc couple moko kano napesi merci epai ya bana na ye Roland Laetitia Rite bango nyonso vraiment Olivier napesi bango vraiment bambote bandeko na nga bambote ebele ebele bandeko na nga nyonso mbote Lise bino nyonso bandeko na nga mbote esika wana baza na Hollande namoni su na France mama Lisikasa bambote ebele bana nyonso Gardner Elazab Jimmy Mutetela mbote Tony Deborah Elvige bango nyonso bambote ebele Pamela bambote na bino partout bozali oyo eza vraiment émission na bino moko ya famille bosoutenir o makasi makusa na njungu napesi mbote mingi epai ya couple Ndieza Ferdinand na mwasi na ye Brigitte napesi bambote ebele napesi susu mbote na mama Nancy papa Edi mama Mati bino nyonso tolingaka bino makasi vraiment babone tout ya Silver TV bambote na bino merci epai les grands caméramens Josué Luanda Brown merci na moto akomonte émission kitoko les grands monteurs l'homme valable Cédric Makela merci na mon bébé chéri bébé précieuse merci pas maman langa Marcelo merci pas maman bébé merci pas Esther na pesi bambote belé et pas pasteur Vincent Makela l'homme paranormal na pesi vraiment merci pas maman Mila Mokambi koko ping pong tote marabino fort tokutana numéro eroyasi ma Bénédicte ndoi na nga moko chipatoka bambote belé na lingaka bino fort vraiment maman Mila Mokambi tout le monde a le numéro 0 pour s'abonner. Vous s'abonner et vous aimez ma vidéo, vous avez cœur na bino, vous avez j'aime na bino, ça vous m'a bien ma casse. Tout le numéro sima makusala njunde makambu. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.